affaire ya $700. T'es déjà là. Affaire à $700, bah que ça qui est bon, papa. On va sur par moi je continue dans zone sambongo. On va sur par moi je continue dans zone sambongo. Bakakanga tellement fort na mankaka bango, bakakanga tellement fort na mankaka bango. Bon bita lisonga za $700. $700 pas dans les assounil. $700 pas dans les assounil. Na tourne film mango. Na tourne film mango. Cela veut dire ngainde fona silika. C'est que bobé nga po bosaka nga bo sala nga ba jeu ou peut-être des pièges ba jeki yo. Voilà. Pour le bibobé tali solo l'histoire c'est $700 lelo sangani. Et puis batou oh que ça chocolat Gabriel ba beba na muta beba na mwana mwa bubali kaka. Ayaka pa na pa Gabriel akena kolia pa na awa la fois passé ya ko melela ne masanga. So ka lie kula pa Gabriel yoki mangamba Gabriel ayepa na awa ameli masanga kisimbi loko pa Gabriel ato ilenga la koloba yake beba pa Gabriel. Ya we sala me garçon no tengela no kombo calamité. OK. Ayemi na tout ça. Garçon na benga ina ise yo ko no otu ayo. Ça veut dire que ngai naza jalé loté et que nazo na nga jalwa mututé. Et pour ça hypocrite. Na la hypocrite na kozana ndi yipsa na théâtre na jalwa nani. To muto atina na batu ba finga na batu buta za faiblesse. To muto atina na batu ba finga na batu buta za faiblesse. Nga na fort na esprit, nga d'esprit. Et puis ndoki. So moni mutakufi mutali bosake wela na matanga. C'est lié. Ah, miracle. La patrona. Olobi. Patron ya solo fatu miracle. Miracle. La patrona. Olobi. Patron ya solo fatu miracle. Inga ke banga mutu, na banga mutu. Je respecte les gens. Mais na ko vanda tiki na ba surtout moi soki moi na mbali be moi si na banga yi. On a souffert de vie loanga. Aussi mbara $1 loanga. Aussi mbara so se mimi biso be aussi mbara yango. Alors, na banga ndesi nini? On a banga ndesi dani. OK. On peut si la plateau ça dans la logique. C'est ça. Et jouer la si la blague au comparer dans nani. Olobi. Et jouer la si la blague au comparer dans nani. Olobi. Le bengue bekam depuis année ni. C'est ça. Bad misou bala na toilette. Bad misou bala na toilette. Bad misou bala na toilette. C'est ça. Aden bana bazo wanga na papa. Balingi sou babotité. On est dans la Bible comment au dernier jour Bible le bien bon c'est lamenté contre ba parole na bango. Mais si ko tsoki do sala bongo eza mabe reconnaissance sa vie eza nécessaire na. Na ba nzambe apambola ali sala. Eza ndemo basila ba lobaki nzambe apambola papelombe basila ba lobaki nzambe apambola papelombe ezanga loba nzambe apambola papelombe po akangaki makolote po bimisa bango na simba. Et bon ce que bano vie à boti tangite kasi bano vie à boti neti lokwa neti ba bronli ba fifi miel baza ba koko ya minzoto so boli boye ba minzoto botala dasta besoin tanga ba komo ba tuste o yelinga na mutu na biso tali oye ba bien donc boza bana minzoto tali bana minzoto mingi ba senga bo batu bazaka ebele bon même na ba fiche na bango on va batu ba ebele c'est ba mona ya minzoto on a ba minzoto par rapport à ma fiche même mon a ba fiche té ba te belé na c'est tout ça ça minzoto ici ka Gaël nami nzoto bon donc généalogie ya mwana Aden makile ezoganga Christian Shoga ana papa na yo bafula yo comment na kokangela mama papa na ngaka na mama na ngaka mais lomba zo lo ba fardo ya bana msusu oya bokola s'il faut dire la vérité pardon yango neti nga ada na ngai evangeliste na ko wanga na baboti na ngai atambo baza baboti kwa ngai bango ne babimisa ki ngai nazala oyo nazali baza ba papa na ngai ata bazotanga soyi ata bazosali baza baboti kwa ngai na wanga na baboti pona nini. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Masolo ya SB, émission Moko Boye Bato Ebele Basepe Nango Makasi par rapport à l'initiative, par rapport à la conception. Vraiment, toujours Matali Masolo Penza Oyo Mam Sisila a coupé sa rabiso na République démocratique du Congo parce que tu verras toujours que il faut tout ça comme musala mingi mingi na ba qualité et puis tellement que si la zamoto ya valeur ndeto lobaki tokotika la simate koluka toujours ko promouvoir art na biso et kende liboso lelo vraiment toko solola na mona mboka o babengi na kombo ya Christian Shoga o vraiment boyebi ete tango ayaka na etando ayaka pamba te azaka penza na tina
ya koloba yango penza biso pe ba etoyaka toujours pamba te kotalisa bino ba nouvelle makambo to etambulaka na mboko boye tolobaki ete tozomona mboka mpona kosola na ye na bokebi nyonso par rapport ya ba circulation ba rumeur par rapport ya ba les ondes ya bato kasi biso penza tondima kotalisa bato oyo alika bosolo nde elongo na noko zuma oyo tobengaka mingi tonto les abakuka tolobaki tosala effort ya kozomona mboka Christian Shoga pona kosola na ye pema na bokebi nyonso. Merci mingi na président Josué Ngondi na niveau ya Canada bino to bo soutenaka biso na makaniso penza to pusaka toujours na ba nyonso ba kalibanda beaucoup plus na ba diaspora o balinga ko soutenir biso. Merci na mama Elimbizi hymne national, mama Katika Nika, mama Zozo na Inde, mama Chouchou na Nyota ba et tout o ba soutenaka mam Cecilia biso toujours tozaka ensemble na bino pona ko luka ko pesa ka penza bansango ndenge zala kaka na kozala penza mingi kaka te na kotikala na micro pona ko pesa pe maloba na noko zuma o penza azali noko ya babakuka par rapport pe mituna na yeto meka kosala fusion wana pona ko luka kosola na ndeko Christian Shoga. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup moi Nambuka Irano qui a la bonjour bonsoir na bande kono surtout bazo na biso na moment oyo. C'est bien moi votre humble serviteur autrement dit Zoum Matumba le défendeur ya ba maman aya baksilanga sous fort de la prince papa Zouma aya kapamba stamp surtout ya boy vraiment c'est que musala e binga biso. Merci beaucoup na bande kono surtout ba kolanda biso. Merci beaucoup na ba différentes chaînes oyo no surtout kolanda biso. En tout cas aujourd'hui il y a à boire et à manger. Bino bande ko boluka ba matière yango ya bio eye. Tu yambeli bino mwana mboka Christian Shoga ndenge na publia ki yango na soki ba dérangement ebele mais papa Zouma publia ki ke oui to yamba papa Christian Shoga mais pour tozo mona été lelo vraiment mituna ekozala mingi ekozala vraiment lelo mwa mingi mwana mboka Christian Shoga lobi lelo awawa mutu nyonso tu aya na biki na kaye avanda azwa oyaye pour lelo il y a boire et à manger to kobeta lo masolo affaire ya $700 Christian Shoga a escoka $700 aliambonga batu asala film te ba kobenga ye moyibi partout to kobeta masolo eza ebele. Pourquoi sortie médiatique ya Christian Shoga et Lukaka rendre côté mususu pourquoi batende mususu ba kolba ke oui Christian Shoga sortie médiatique na yenyo surtout atarakaka ndeko na biso bel campus to koyeba te ezali point na pesi bande kono surtout toujours et érosion et ba polémique pourquoi vraiment yango to kolobela awa merci na bande kono surtout beaucoup landa biso merci na ba oyo ba pesa biso confiance et surtout à tous les abakuka en tout cas moi je vous salue mais émission lelo tout ça vraiment naître lelo peut être masolo Aden il paraît donc que oui dossier dans le parquet vie ba déclarer vie yango ba ko déclarer vie yango ezanini to ko yokango awawa et pas moi na mboka Christian Shoga mbote moi na mboka Christian Shoga oseki we mingi ko na nini le ko mi dossier dans le parquet ba déclarer vie mais dans la vie si vous voulez leur déclarer vie Zoom zanga makambo boni star boni santé dossier la barrière ba déclarer vie mukolo vient déclarer vie na pas que c'est la vie na makila vie zero ganga bonjour na batutu ba olanda ngai na boni honorable Bobo Richard Bokokoli motema ya Perle Djoboke merci na ba soutien na yo merci na Cadet Sundi du 21e siècle, Cadet Sundi du 21e siècle, son amoni bon amoni Anani Kodia. OK. Son amoni Anani Kodia, na ko mona mama Jolie Kabelo CPI. Ah tous en flat kitoko, il y a Jolie Kabelo CPI groupe Zali Mali les Zali Maramutu kitoko. Ça dit rien na minute na Lubumbashi kangé Lubumbashi pona makaba Kabelo. Ba tout boya botu mona Jolie Kabelo boy baké to yebi secret na bino ba perruque na bino za rané miki la cheval. Yango moni prévané ata botsongo tenti ezo simbate soko longoli perruque suka dango ba silebo tio indéterminé. C'est-à-dire Jolie Kabelo nem toteka ba Kabelo solo bambote belé na moni Baptiste Nzwiki bambote belé na batu tout oyo bakola na Istanbul parce que biso to ko bungi sapé moko ya bande ko na biso to zakane na Istanbul ba très sincère condoléances na bande ko nyoso ba na Istanbul précisément na Iseniort. C'est-à-dire na moni tonton Gorbi, Christian Newman, Héritier Lisenga, Anderson Biki Motomoko, ou bien namoni ve na ngai Papi Mayala mengu Papi Mayala mengu kanga Izmir wana so namoni Papi Mayala mbalamona omona Cashmani roi ba Bastimani après namoni kotoyo Joël Koufle c'est-à-dire ba moto belé na Fifi Miel Istamiel c'est-à-dire yé to pese komba Istamiel parce que yé mutaya ko découvrir
Istanbul. Voilà. C'est-à-dire Fifi Miel namoni Mamadou Touré Scram, c'est-à-dire moto moko bien mannequin noir ya biso moko émission yango ebandi. Voilà. Bonne santé mon amboka. Ouais, santé ça bien par la grâce de Dieu. OK. Santé ça très très bien namoni pe cardinal Luanda so namoni cardinal Luanda c'est qu'il faut natanga Zozo Jaguar. Luanda ça dit papa bangonde mutu kolo Luanda. OK. Ya moi ba communion sur ba Luanda Zozo Jaguar Luanda ba Luanda nyonso o baza na États-Unis na pesi bino mbote. OK, merci. OK, merci beaucoup Christian Shoga mon amboka. To mekana ko solo non, to mekana ko solo parce que émission en tout cas to sing na bande kono surtout aujourd'hui nous surtout somba big entre dem bana libanda boke no somba big bo somba na papier oui dossier dans le parquet on a déclaré vie ba déclaré vie dossier dans le parquet ba déclaré vie muto a déclaré mukolo kombo a déclaré vie na ye parce que c'est la vie ndeko kesa choka to mekana ko solo la absence na mingi za na théâtre c'est pourquoi c'est dit à quoi non l'absence na ya plus parce que biso to bani musala oyo qui n'a beaucoup de respect envers baba ene na biso lokwa ba ve lombe sukari ba ve bodo to qui vraiment na respect na bango ata na yaki to comme na ba niveau ya ba succès moko bo ba ve babanda ki lisolo ngo po biso to ya so ba te ki lisolo na mabe biso ba Christian Shoga to ngai to embrasser carrière coach c'est-à-dire grâce à bango de bango ba sali mais si ko na o sala constant on dirait tendance et comitro c'est-à-dire lelo ndena boye naza ni tendance. OK. Naza sans tendance. Naza ni nani. OK. Na ye boyambi nga eton ke ba chroniqueur. Ouais. Na yete ke pona boyambi nga eton ke pona tendance mo so non. Si bo lobela mutu na bino bo sala ba information bo lobela bango mais na vraiment na ozala na kati ya ben wana te. OK. To éviter moi ba makamuni parce que ba mona vraiment surtout yango ga tendance so na lobia ananga o menga na oseka boy pona li solo yong to betike ba na parquet ba déclarer vie na bon sur nga na oseka mais tozaki na yo wat tant tozolia awa na presa Batista awa mutu na yaki awa bi bata na parquet ba mukolo kombo a déclarer comme na ye c'est ça nga ko sekane za tegeza ya mon cœur et c'est ça parce que au niveau comment qu'on crée les cambo bongo pour tout le monde c'est-à-dire dans ce sens là c'est-à-dire ngane na bonaza naître na yebi na yambi boyambinga parce que ça fait longtemps na promettait qu'ils zooma na koya na émission mais ils soit quittant le quoi lelo na 8 ans habite non na répondre na invitation pour na on est na respecter chronique d'abord ba chroniqueur na respecter presse na public au bango la ngai c'est-à-dire ngana za a étant que artiste et comédien nazo de vandi a pour na makambu na ngai voilà c'est-à-dire ngana tiki kotika théâtre c'est trop dire na tiki théâtre ti na lingi ndete bêtise o lelo eza na kata théâtre ngana kota na kata bêtise wana na la kisana batu ke sans théâtre sans théâtre je peux aussi vivre comment on ça dit sans théâtre na go vivre parce que théâtre eza eloko ngana botami nango eza inné ko ba tutu ba bi que Christian Shoga sali carrière o ye ba sala carrière a sali succès o ya succès ozo bona ça dit lelo pe ezolo ba manango ben batu ba na succès baza na bango parce que lelo so ba kanga YouTube ba kombo ya batu lelo to tanga ebele et ko sila journée moko au monde so dobi lelo to tanga ba kombo ya batu to tanga lelo so ka ba bi kanga YouTube inane makambo nyonso cadavre mais biso ba Christian Shoga oyo kombo ko tanga makaka parce que na wuti na cassette et puis na wuti na télévision ya Kinshasa ya succès ya télévision ya Kinshasa on les kaka chaque mercredi et puis batu base la rabino eza YouTube ba lelo te buka lelo lamba lelo vraiment bonjour bonjour noir et blanc ça dit au moins que batu base la bino c'est pas de l'eau à boire ya ngomoni ngai na signe respect nanga ne na ba ki na tiki théâtre ya ke batu ba benga ngai parce que la chaque fois soki mutu obengi mutu na eloko na yo na mutu na sali ekuta silanga na zongisi non c'est carrière ya mutu wana na ba talent na yo moni ke partie à film nanga pour Simba c'est partie à film nanga et Simba c'est qu'il fallait na bengisa tel pour na rôle o ezo senga personnage ya mutu ali tango boye na mutu ko sala musala na ye asisi yo pese mbongo et puis après film na lisolo na ye beta malisuti ali balongola no esprit wana ya ke nga mutu na osala batu onga na sa so bo sala batu il fallait ba osala ba chaîne bango baluka kaka ba terre o ba yebanité tondima bango babanda ko sala nanu c'est-à-dire okobenga Christian Shoga aya ko tourner o sa mutu ayebanité pembe na ngai après 2-3 films
batu batie ka à travers la musubo bomanoka. OK. Ozomona batie le musuka à travers tonton Loulou Pierrot. Ozomona c'est-à-dire eza bongo, c'est-à-dire ngai na tiki na bendi frère na main parce que pour na respect nanga. Na lingi nanga te lobi na zala exemplaire mo a Christian Shoga. Lobi à Salra Loko et Simba Rapé, on a pu na koko mabungo. C'est-à-dire la plupart on moni que to comme belé ba ans antiki na ye, atikali na imour na ye na mwana na ye. Amoni que pour na ba bêtise o ya communauté na biso, même nos fans. C'est-à-dire pour na respect na ye, yango tiki yango ngapene na bonabi na bendi frère mais na on sala théâtre ya makambo nanga. Christian Shoga na chaîne na ye, soki nzamba sungi lo po ebele ne bazalelo. Mais c'est ça aussi, les gens déclarent que oui, Kotika na yo ya théâtre, c'est dit que oui, Moussala qui bloque moko ya ba jeune oyo ba boudara batu, ba mankara batu et les lotong makambango pesa meli kota bande ko mususu nde boko mo pesa ba position que théâtre. Ngai mutu moko ta ko tsela ngai Michel ba Christian Shoga déjà insulté mutu la télévision. Attends ko le monter. Vérité nde comment blesser ba. Très bien. Moi le problème est ça que les lots Christian Shoga na besoin excuse, Christian Shoga na besoin artiste aliana art na ye, chroniqueur aliana musala na ye, journaliste aliana musala na artiste atikala artiste. OK. Omoni, cela veut dire succès. Zuma. Basomba ngoti. OK. Succès yaka naturel. OK. Et puis ba fan po batu baba Nolanda yo faut sala na ki leadership. Ça dit soko komi ko somba batu, okomo somba ba fanatique po na yebi, yana ba belé ba compte sur le bomona na eza ba faux compte. OK. Tout le monde va 10, 20 ou 20 personnes. Nanda Kumboko Bovandaka. Il y a ça la 10 faux comptes, ça 10 faux comptes. Déjà, ceux qui posent 10 100 faux comptes. On a fait besoin de 4 bureaux pour Makamabon et Samandé na 4 bureaux. Ça dit, on a bureau, bureau ou pas, moi je ne sais pas. Ça dit, on a généralisé par rapport il y a Makamabon et pratiqué ça. La plupart peut être acquisés, ma fan, c'est pas des fans. Ouais. Ça, Batu, Bango, Moko, au moins dans Zolenga, à Keyemo, Banofinga, en commentaire. Mais vous commentaire à lobby. Les amis muto faut d'aller bien. OK. Aujourd'hui ça dit ndetse ngabo ko finga. Mais ba commentaire ba mingi zaka ba artiste comédien. Na ba comédien. C'est ba comédien bango ba bangona ba o ba kumisaka songolo ba o ba kumisaka mpakala bangone ba créer ba faux compte pour ba kotela ka batima bango. C'est ça. Aujourd'hui yango moninga Christian Shoga na lubi na vandi na ngai total makambo et vivre. OK. Merci beaucoup mon mbuka fana Alexio miko na tuna question après on a passé micro pa na yo. Bomoko qui a créé Bomoko? Non, le Bomoko, le fondateur, c'est Christian Shoga. On a créé Bomoko. On a créé parce que pour les lots sont très bien. Nos artistes, nous sommes plus riches. OK. Nous sommes plus pauvres. Au monde, Simalango, Maman Olive, Talela Bisso, Likambo, Talela Likambo. Au monde, ils ont vraiment passé. Yango tolingaki na loboko moko sukolaka elongité sali to sangana na idée on azaki nango ya malamu que to lutter contre la pauvreté. Pourquoi lutter contre la pauvreté? Baninga na biso banani ba Zimbabweyen. Bazaki lokola biso. Bazaki lokola biso. Omoni souffrance ya théâtre mais bavandaka basangana bakomaka mutu moko. Balobi ke là bavanda babito ça sous théâtre tout ça sur le côté bavanda pendant une année na ba moins belé. Alors basi loko balinga musala bana balinga musuko tala makambo na trop batuni mibana bon mais papa neni ni batuna biso ba mona na te ba bengi responsable mo bakinda ki batika memo na ba pas président de la République balobi boy président biso le tala mboka loko Afrique du Sud ba vivre na cinéma culture nem ke tonga mboka ndenge biso botinda ba soda bakende koyekola na États-Unis pour ba obundela ekolo ndenge moko pe na biso tobundaka na ekolo tobundelaka pe ekolo tobundelaka drapeau na biso na culture. Batu bato ko sala nini bolukela biso mboka mo batina bango na États-Unis bake bayekoli cinéma pena original et puis bapesa bango makambu bayeko mema indice ya cinéma lelo je na bango efungwama. C'est-à-dire yango zaki bit ya association bomoko to sala ngote pona lokumu nga linga d'abord lokumu te lokumu nga randa ngo pa nzambe wa pesa nga sutu bibia chaque jour na vie soki moi mutu alingi trop lokumu c'est que mutu wana bo tali malamu un jour ou bien auzana facilité ngoboma mutu poza na lokumu ou bien okeko simba kisi poza la kala lokumu. Lokumu eyaka yango moko naturellement. Très bien. Ozomona c'est-à-dire eyaka naturel. C'est-à-dire ngai po na lingana lokumu te mais bandeko basepela te. Ndenge Christian Shoga asali bomoko nde bakendaka baluka
baboma association bomoko nakoloba ngo un jour banani oyo basala ke bomoko ekufa mais balobi pe ke 8 ans olobi bongo mwana mboka na bakisa moi sous question moko balobi ke entre vous bolongo la kombo bomoko parce entre bino na bino ko bolingisa te bozo kanate entre bino bato bomoko bazali na kati ya bomoko toza na bolingo makasi OK o azana ndero ya bomoko toza la contre waza contre biso nous a contre ya courrier pour ani OK voilà ça dit biso mona kati ya bomoko toza na bomoko omoni toza teke moni nenga na bolinga na lutter contre la pauvreté à l'artiste. Ndenge Christian Shoga mo nzamba pese mo grâce ke elobi nango Gabriel nzamba somelinga Gabriel Aldoki abila nzamba bikolo somelinga mutuka koka pamba okobi mapeka yango ko bi prière dans tant que Gabriel inspiré nga na ko bi sanzambe sombelanga ta au pire ka pona so somelinga koka na ko orgueil sombelanga au pire yango na osenga na nzambe moi au pire nzamba on nga sombelaka ngai asombela ngai baninga musupe bazwa grâce on ba opir wana to fungola je ndé to kina ba Istanbul lelo koma ke artiste comédien akoma na droit ya voyage ezala elo côté et belé ba osala succès lelo zuma baza même pas na ba passeport ozomona baza même pas na ba passeport même Brazzaville na kindango te mais aolo ba kana succès OK ozomona cela veut dire slits na biso ya ba moko eza pona émergence ya ba artiste comédien bako m'appelle lokola ba nigérien to comme na bolingo comme quoi il y a qui lelo dani Renate Ifoku akoki ko sala film moko biso nyonso to poster film na ye to tsaye poa ne ba nigérien ba salaka omoni list na biso ya bomoko yango wana ngai aucun jour na leka na télévision na finga mutu na loba bo ngana za contre batu oyo basala bako esa bomoko yalo kwa mwana oyo boti soki mutu alinga boma ye c'est que alingaka yo ndete bakufite ko boma na mwana po yebake alingaka oti est-ce bomoko isalami te pona ko bundisa ba NTPC ko bundisa ba plateforme est-ce bomoko lit za pona ko bundisa est-ce tongo saki bomoko bokende okuta bokende ozata okuta na président Masumu pour y a président artiste comédien surtout abi pona yemo ko na tsaka butaksa papa Masumu te bonjour na papa Masumu a s'imposa na tsaki papa Masumu a s'imposa ki baza eza première association oyo basaki ba s'imposa ki mutatsa papa Masumu ate poni le tobito ko masiko to komisango siko réalité siko plutôt commission na place wana to tsa président mususu changer poni baboya voilà cela veut dire que non biso souci na biso ezali nzambe asombela biso asombela bandeko nyonso ata ba opir poso na koka to koma ba orgueil voilà na ba orgueilleuse yango na opir nzambe so pambola ta na opir osala na moi facilité ya ba makambo ebele dans ce sens là voilà merci beaucoup mon mboka Christian Shoga neka to lobaki awa okolekela wapi parce que biki na papier ça déjà musala nango na bandako en tout cas bon noter ngala ko songo mo mukesi mana ko tala ndengo lobi on se rend compte que moi bêtise ya limo mingi vaut mieux se retirer par rapport à ba bêtise ngo voilà o muta kanda mukuse oko sala ndenge nini pona ko survivre parce que balobi artiste a survivre beaucoup plus car na banzonzi so bazo benga yote tout ça est dérangé par rapport au père so bazo benga yote par exemple o sala ndenge nini pour s'en sortir insuffisant ah bon c'est insuffisant mutosoma mutuka mukolonini ba futo $70 na peso exemple neti na bozo banana ti ba costume na nga moko na toki na nini lem pe ba boke linga mai na compte sa scène pour que ne lavage lem susu di tout ça lavage amboka na biso pour tsa bilambe belé faut bimsa ba $70 donc on a nyoso ekini na compte ya lavage alors okolia mukolonini okotonga mukolonini osomba mukolonini tozala na idée moko o naza nango ya likanisi malamu naza nango pona bonne marche ya lutte contre la pauvreté ya ba artiste comédien le mal eza wapi mabe ya Shoga eza wapi voilà neka balobaka so mo vivre lelo na lakisi ke nga sali 7 mois na Kinshasa navandaka awa 7 mois na Kini mais na au pire nzamba koma osombelanga nazanga na nga ya oliate ya omilate na grâce au nzamba pesa nga ya opire na nzamba pesa nga grâce ya opire parce que Coca-Cola na koma orgueil
Ah bon? Bosti nzamba so melanga ko tsa sala nga tuk c'est que Congo mo mafo ko ma walanda nga na sima. C'est ça. So ko beta lisolo Coca-Cola on dit ça na mbande ko mo basombele Coca-Cola a commis orgueil ou bien orgueil. Yo ka pas Gabriel. Na ki pas Gabriel j'avais aimé Ada Joana. Alobaki likamoza très capital alobi nzambe so basombeli batuka ka Coca. Ils ont vraiment très profond hein. C'est là pour dire osaki na ngote tango zui au moment na batu tout baza elo côté. Voilà. Au moment ya lokwa netinga muta sala ngai lelo na groupe évangéliste c'est Kabiki waka. Ali sala muta mema ngai. Soki lelo na za oyo na zali. Nzambe na likolo après nzambe na likolo na benga kada kumisita bebisa nzambe abakisela ali sala vie longue vie parce que azwa kinga wapi tozala ka reconnaissant na bato babimisa biso. Ah bon. Voilà. Ozomona tozala ka reconnaissant na bato babimisa biso. Yango Gabriel lobaki basombela yo ko sokomi komi osomba somelo Coca o koma orgueil ko bosa na source ya bato basala yo ya nga mikono osenga nzambe au pire voilà Christian Shoga o soulever mon le moko ya mutuya o penza tonito contre muzino likambo kaka likambo etali ADN parce que le lelo boye ADN ça veut dire que makila ya moto parce que lelo ADN eza lokwa nesinga na bosi mwana na uwanga na ye mais siko bato balo bakaza mwana na ngai siko ADN siko faut pas que ko kende na ye bakende na ye na hôpital basale babe na makila bataso makila na biso voilà parce que lelo il reconnaissance eza makasi na monde théâtre bato ba ko longa na baboti na bango ADN nga eza groupe évangéliste voilà ADN nga eza groupe évangéliste ba tout ba yebi que Christian Shoga formé par groupe évangéliste ils ont les réveils hein. Et les réveils, ils sont tous à la Cameroun. Ah bon? On a des fondateurs, il y a les réveils. Ah, qui ça chaud. Si, je te jure. Ils ont parmi les fondateurs. Maman Marie-Hélène a lingari le côté. Non, cause la fondateur, ils ont polémique. Là, ça va dire, aïe, ils ont serre nangai. Fondateur dans un babi ozaka disciplinaire ozaka nazaki disciplinaire te au monde les toka bola parole souci nanga zaki plus na venger contre évangéliste na avec ça ba viana ngam na ndo bosser Dieu. Ah bon il a tant que jeune il a besoin ya poste et puis ser na biso Magalène aboya ka ko sala théâtre ba ko sa sous théâtre te là ça za bien quoi choc il y a ko longa makamwe comment na ko lo na télévision OK hier ba ko sa télévision to bana ke bon ça va topé ce pouvoir kasi lokoza mukolo au diriger biso. C'était ça exactement que après lenga la quitté na ngai ndeswa ko akumbela na makambo na ye et puis etikala ye c'est tout pas de problème ezaki na ndenga malamu te ezaki na ndenge bien ngana linga toujours respect linga respect na considération au moins place bolingo za li souté mabeza la OK pour l'amour c'est pas tout l'amour eza likambo oyo ezaka place li bolingo za li bonzambe ndeza na c'est ça ça dit senga ke et ben le simba te qui bosser dur na ndo sala boye lenza masombeli biso ka Coca ndé et créer problème Coca de créer problème et mo chama peka voilà et comme on a Coca voilà to kende kaka na likambo ngo kaka to chiter na ngomba la moko parce que bele ba ko c'est la likambo ko tuna affaire ya $700 t'es déjà na affaire ya $700 ba pesa ki mbongo zombo wana papa on va sur par moi de continuer dans zone sambongo là on sait que ça qui fait le solongo non et ça histoire ngai ndeko Christian Shoga j'espère que oui na publié qu'on n'a pas page belé batu bazo comprendre affaire à $700 bien mais quand on expliquer batu ba comprendre du début jusqu'à la fin parce que bandeko belé quand même tu es un père de la famille aux responsable aux quand même artiste vous êtes humilié benga yo ke oui moyibi mbongo mais quand bureau ça $700 mais quand expliquer on ba yé ba valeur vérité zani bakakanga l'effort sikone bakakanga tellement fort olobi bakakanga tellement fort na mankaka bango yango wana mtikomo sala bongo fo ça Shoga yaka asala so ine ngana njane noje OK ngana na muto na za franc eza mbongo bopesa kinga pona tournage et puis batu baye ba mbongo batu bapesa ka biso le msuto koma film to miye barate nga lelo Istanbul on fungoli nga mutu ebelele na hôtel baninga ba osa ba tournage et puis to luka to banoye ba ezala ngandeni surtout na ba agence ba expliquer biso réalité ya makambo ebele dabi Congo biso boto kufa par manque de connaissance omoni c'est-à-dire lelo mutu apesa le msusu exemple $1000 retourner film cinéma ya Congo $1000 ou bien cinéma ya Congo $700 si on a commis film na ngai d'abord ya lokana disinga parolier so na commis nzembo na fona tekela mutu c'est ça et tout ce qu'on peut na tsango sous mélodie et comme il a pris mususu mais ngai biso ba pesa biso mbongo tourner film
na film on a yo tourné na $700 na droit écriture na yo na idée na yo na 400 et puis l'ikono ba imposer le ba artiste et super l'ikono ba imposer le ba artiste parce que le na calculer oh so voilà ça dire déjà ba on a le droit ezo kitisa ils ont humilier l'artiste baza ko humilier bango pour le savoir bon mais tu sourire $700 $700 pas dans les assounil film et tournament et pourquoi na tourna film ngo oh là film oh na biso taka nzambe ngolo ko pire maman ba bazo niango c'est comme ça tourna te film on a tourné film premier jour tu tournais pour 3 jours c'est ça premier jour tu tournais plus de trentaine de tableaux tout si premier jour caméraman a zongi parler tant a zongi parler le baby sanga qui non Dieu a musée film nous se tourner le bezati ah bon voilà caméraman na bango moko ok voilà caméraman na bango moko ya on équipe technique il y a bango moko ah bon on se reprend équipe technique il y a bango moko na été souvent comprendre place là voilà équipe technique il y a bango moko bosimba papier na bigi bien ngai na ye na tout premier jour filmé et tournament équipe technique la bango caméraman moi ça qui on a mutema mabali ngaki ndeko moko to ya ki sika a tourner à côté na groupe wana ba pesa jeu ba sala ba pesa carte mémoire ya mabe OK na tourner premier jour deuxième jour troisième jour to ici et puis ce qu'on fait c'est rattraper biloko to tourner ki liboso parce que ça dit que benga oyo le anda na pesa bote classe azali le ya roya Serge Pasteur patron a été et pour coûter cher et combien ça dire ce que yebi sangai na kati wana kesa shoga azana faute ni équipe technique ezaki ya ngati c'est ça ya bango moko vraiment cela veut dire ngai ndefona silika c'est que bobenga nga po saka na bo sala nga ba jeu ou peut-être ezaki piège ba check yo ezaki piège voilà pour le bibo betali solo c'est ngeti $700 lelo sangani vraiment so na vivre na lelo nzambe lelo azana nga danger te mais na tourner théâtre j'ai vu voilà boyaka to sangana bino presque chaque jour c'est ça mais la katoliaka c'est ça ça veut dire na tourner là super bateau ba tourner ba de kinga la biso l'autre c'est ça o bona to sala la émission botala la émission na ngai bomona ke e betaka voilà e betaka cela veut dire Christian Shoga aza Shoga parce que naza mutu ya au pire voilà naza mutu naza pure naza ka vrai na bateau o bona ça veut dire pour na ngai ezo kitisa bango ça le savoir ou so ba monika ke comme les can on $700 bon c'est maintenant normalement yo du neuf c'est la matin oui et puis réputation peut les sous il paraît que oui film ngo ochaki ngo na kombo ya la propriétaire à chaîne parce que yebisa no niveau ya dédicace ya balinga batu ndenge nini tala niveau ya dédicace da bango ne bazo manquer yo hein ba manquer shoga ba shoga za la pembeni ya swa solo na baseka le quoi ngai na za pure voilà ko na mulili na lumière evanda raté c'est ça na za lumière na za astre na bana namba ta mililité batu oyo baza vrai te na ko vana na mutu vrai na vana na Gabriel a vrai et puis batou oh qui ça chocolat Gabriel ba beba na mutu beba na mwana mwa bubali kaka ayaka pa na pas Gabriel akena kolia pa na awa la fois passé ya ko melela ne masanga soka alie kula pa Gabriel ayoki magamba Gabriel aye pa na awa ameli masanga kisi biloko pe ya Gabriel atongile nga na koloba yake beba pa Gabriel ya ko sala mais garçon no tengela no kombo calamité OK vous allez nous banquer garçon wana yemo basongi so na piètre garçon ayemi na tout ça garçon na benga ina c'est yo mbono ozwa yo yaganga pa ça veut dire que ngai naza jalé loté et puis na kozana nanga jalwa mutu té et pour ça hypocrite dans la hypocrite na kozana ndi yipsa na théâtre na jalwa nani c'est ça oyo zo sala malelo tout na salango voilà et lo ni bango kutu ndekutu bakambo biso sala belé bilo sala baté belé ba sala ngote ndeti ko tourner ko beta na biso spectacle na masamba débat biso joana masamba débat série à Jacob pasteur CP ya pasteur Kizamina ko saka d'invité d'honneur ya pasteur Kizamina à l'époque groupe évangéliste succès ngana beta masamba débat la beta stade Mbongi l'esplanade a parlé du peuple frère nani Denis Ngonde
tanga obeta na pusani liboso na yo na sala clip na tanga na kota na esplanade ba pesa na micro na balana stade de télé somo voilà ça lui a succès ça dit tant ba les passé ça CV à moto c'est ça c'est CV ça dit pour que soit boulot ba biso au sala ni no tanga wa ça dépassé OK to beta le président exactement fort le président faible il y a pas tout chose le président na bango faible pour moto atina na bato ba finga na bato moto ça faible OK on se fout peut-être de tout le monde on est faible yango fala bi tu n'arrives pas à m'affronter parce que tu es faible voilà réseaux sociaux ça pour na faible c'est ça on a fort na esprit Zuma na biso tambola ba to beta que to kenda Kenya na bis makolo 3 jours na nzela to kutana la ravelle le plus long du monde na kata Tanzanie bate belé ba sa tête le ba mboke belé ba kiango te ba passeport na ba bibisaka voilà exact la visa te à part Dubaï et belé nga passeport na riche na table plus de 18 pays d'Afrique na comme na ba Soudan du Nord na kenda ba Rwanda na ba visa na nga caché téléphone passeport na nga riche na boulot oyo mwana mboka Christian Shoga pourquoi ba sortie médiatique na onyo surtout et déranger ka bande ko belé cité mon lumière yo mona te bato yo basambelaka ya solo na bato basambela ya lokuta au mona ke ba sorti la bonne télévision au mona te Roger Baka sozo leka ba sorti médiatique no mona ningisa zaye ouais ça veut dire neko Roger Baka je vous salue notre pasteur au mona raté pasteur na biso Jean-Paul Mayata de la foi joyeux anniversaire papa on senti que azana lumière. Et puis, Ndoki, so omoni mutakufi mutalibosake wela na matanga. C'est le yé. Ah, Shoga. Oui, révélé na muto mona ngo déjà. Exactement exemple on peut sabino où est mutu malamu na mutu mabe. Matanga susi bantu. Non, ngana na polémique te d'après si exemple. Zuma na boy. Le mana yo. Ngana sali analyse par rapport ya matanga na moni matanga. Ngana oloba matam oyo Christian Shoga au dernier jour boye sanga ko za prophète. Jour mona awa kalate bo ba voice zo bima awa mikolo yo. Kalate bo zo ba voice zo bima mikolo bo ba kiboka pena ngana baneko sala boye bano sala nga boye pourquoi menacer vos artistes menacer ba collègues na yo bozana bango na loba na bakani yo so bato bazali na bakan ya bato c'est-à-dire botika ba artiste ba vivre botika ba artiste ba la simple botika ba artiste ba la partout o ba lingi ko tourner ba la partout botika ba artiste na bindige yo soki o boy yo créer moninga boy botika ba artiste ba la libre ba la musala na bango calme ba s'exprimer na boulot na bango ndeko Christian Shoga tango lobi boye et révéler nga eloko moko wa et rappeler nga sur eloko moko wa vous avez prophète ouais ndeko Christian Shoga si la bisalu c'est ta sœur pourquoi les lots au théâtre et kaboni baklan na baklan ceux qui muta jouer kaka na SB a jouer na ngambu ya Sila Bisalu et ce comme un problème pour akende ko tourner côté mususu tout ce monde le artiste mususu ba komi coffret ce que jouer na clan Songolo ou jouer na clan Pakalate réaction par rapport à sans esprit OK donc maman net singa boy zamba salingai asalinga ki mobali apesinga kunza apesinga ya suki apesinga ya partout et puis moto manipuler nga Christian yango mona absolument mwana sala eloko ngo za suki to nini bango manipuler bidon na baline ba raison wana c'est-à-dire moto fois à la libre le artiste à la libre artiste avec A majuscule artiste solo fois à la libre OK azala au milieu du village comme moi naza au milieu du village OK ozomona c'est-à-dire naza au milieu du village naza bien presque là batou bazala nga bien lokola Fatou Miracle maman sociale Fatou Miracle la patronne je te salue maman na mona kaya maman Fatou je te salue Fatou Miracle la patronne olobi patronne ya solo Fatou Miracle bandela eloko la patronne parce que na bana benga Fatou Miracle patronne kala OK patronne to benga ile makambo c'est que peut me te parrainer qui na kombo oui ngam na la patronne eza
Fatou Miracle ngam na bandeko benga Fatou Miracle bandakala mutu to sokoso pe kombo ya la patron après on appelle patron ils ont mon patron ils ont mon français et un mutu ko eza appellation ya mutu nyoso o alingi ba benga na bango eza teke loko aso na bibongo te Fatou Miracle la patron ya moto benga maman sociale et moto kosoka maman lui va changer comme moto beno pesa Fatou Miracle parce qu'azaki une grande dame oyo aza soit pesi gauche droite c'est baraté asala ba action na ye awele la raté asalela masika Pierre Tombal et les canaux médiatés OK asunga bande ko belé bazana ba pota opération ya munene fata bilisa mbongo bande ko belé ba kena ndaka fata kabela banguna ata mukolo mota médiatisango les Fatou nzambe kuta pambola ke na kokata na tuk na tuk ya papa mo na tuk eza de bato ya koka tukazeni ya pambola Fatou Miracle nzambe pambola na tuk Moso papa yebe na pambola na tuk so boni parler à Fatou camarade na ngai wana camarade na ngai ya ki jalelo te wana ça eza utanga matena makasi Fatou bana ndeni ni akoyele msabenga shoko za pa ina karine asunga toki ko sala ba makambu na biso toki ba tuku na biso sans makambu ya bata théâtre sans caméra wana c'est mon ami Fatou Miracle maman Bazir Barcage ozomona ça dire ba te belé ba yebi Fatou le boko ya Fatou na ba Lubumbashi ke pino putana Fatou na Lubumbashi o sepeli o ka bena enveloppe a kaki zo bima muto oyebate c'est ça ndeko kesa choka pambola na tout eloko moko na sala boli batu ya koka boko sala batu boye na skana mo mituna mibale na tuna moko apona pesa yo mikomo na mboka eza dio bo comprendre yango to sala bandeko bo s'abonner bo partager parce que est-ce que bo simbi bakaina biki bo komena ke bo simbi bakaina biki parce que matière ezokota awa soki page etondi o changer biki pesa soki biki katima ibujango pesa boye koma bien tiango pesa boye so tiango na lipekezo ezo makasi po koma enkeza toujours moi na mboka kisa choka et là on a serré quand on intervention bato ba sanga papa Zuma ozo côté la kisa choga tout ça a besoin yemo ko biso vraie version nango qu'est-ce qui s'est passé na tournage ya Bobo Manoka benga yo oboyo ngende o tourner et ça qui nini bato so ba biki oui otinda ba voice que oui Bobo nga beta au 12 qu'est-ce qui s'est passé et ça m'a flou non eza kozala kibubali na ba ki na OK bon encore ba fait venir na na tiki za la pire ngai même baka tata benga na essayer dans tourner te ça qui là benga pour tourner na c'est que non tourner te parce que na non garder ba décision na ngabi ah mais bon ma carrière non bon na bien et ça pour ma carrière te ça ba décision et puis ba ko benga ngai bisi bel campus ayaki ezate po kimaki bel campus po bacheki mino rôle mo na ye Nimbo jouer ça ensemble. Bino ba jouer musette. Et ça qui ba décision na ngai ngaki banga mutu. Non banga mutu je respecte les gens. Mais na ko vanda tiki na ba surtout moi soki moi na mbali be moi si na banga yi. Wana souffle de vie lo kwanga. Osimba $1 lo kwanga. Osimba so simi mini biso beto simba yango. Alors, na bangi lo ndesi nini? O na banga ndesi nini? OK. Ça veut dire que na tsaka ki mobalité na ba ki lo kwa na ba ki non, tika non nga. Voilà. Dernière question au ngana zanango ezaka ke tu te sens comment tant ba traiter au lobelaka beaucoup plus ici là non ba te belé ba kena ngo bongo choka ademara ba tout pona sila tout ça on se sent ndeni naza abakute naza nani ya Gabriel comme on a nini mi bangete voilà naza camarade ya Gabriel c'est ça tout comme na koza la pe camarade ya Sila c'est ça parce que Sila voilà de kolanga basi c'est ça makila na biso o ba respecter la pe yo ta ba norme yake na saki vidéo ya félicitations on a montré ici la page zone c'est une vidéo merci Christian Choga cela veut dire c'est ça la famille c'est ça ça veut dire c'est la famille sacrée on a un problème à Sila c'est ça ngana za na problème à Sila na problème boso la tani ko bobo na ko ba ko 15 jours au mingi ba ko menacer yo comment kolobela Sila tout ça et qu'est-ce que c'est que place à lobela na pesi félicitations voilà on a Sila peut-être ça dans la logique c'est ça et jouer la Sila bla bo comparer na nani au lobby nabi et jouer la Sila banda carrière na ye banda benge Beckham depuis année ni c'est ça ba misu ba na toilette ah bon Nesi ngabona ne natif à Kasavubu ne grandi Kasavubu yoza natif à nga Kauka Kalamu ben to kubisa pe ba komi na biso ah ouais
Mikolo etolongoli ADN mikoto ko bisape ba komi na biso to. Voilà, c'est ça. ADN bana bazo wanga na ba papa. Balingi sou ba botité. On est dans la Bible comment au dernier jour Bible le bien bon c'est lamenté contre ba parole na bango. Mais si ko tsoki do sala bongo eza mabe, reconnaissance sa vie eza nécessaire na toi. Kana ba Nzambe apambola alisala. Eza ndemo basila ba lobaki Nzambe apambola pape lombe isachanga loba Nzambe apambola pape lombe po akangaki makolote po bimisa bango na simba babobo pe ba Nzambe apambola duche te babobo bobo bazana clan soka bito ba ba clan bobo ana clan te woni bobo tout ko explication bobo azana clan ya groupe salon ah bon na ba no expliquer bino papa na bobo komuni kaskasongo aza mwana ya kaskasongo aza mwana ya elombe elombe aza mwana ya groupe salongo c'est-à-dire babobo bakoko na bango eza groupe salongo ah bon yango na loba aza bakoko loko ya groupe salongo via aza Fabi Minzoto oyi Minzoto eza neni papa na ye muyombe gauche muyombe gauche awuti pa ngadia da wuti wapi na Minzoto voilà na Minzoto wela OK. Et bon, ce que bano vie à boti, kasi bano vie à boti, neti loko neti ba bronli, ba fifi miel, baza ba koko ya Minzoto. So so boli boye ba Minzoto, botala dasta besoin tanga ba komo ba tuyosté. O yelinga na mutu na biso tali oye ba bien. Donc ça bana Minzoto. Tali bana Minzoto mingi, ba sena bo batu bazaka ebele. Ah bon. Même na ba fiche na bango on va batu ba ebele. C'est aba mona ya Minzoto. Comment na bango Minzoto. Par rapport à ma fiche. Même au moins ba fiche té. Ba te belé na c'est tout ça. Na lobby nous avons expliqué ba clan. Bela biso la di esobe. Voilà. Awuti na nouvelle loyenge. Nouvelle loyenge wuti ba ngadi adia. Na dia ba wuti wapi na Minzoto. Ah bon. Donc généalogie ya Aden makile ezoganga Christian Shoga ana kokote abotoma lokwa naissance à Jésus ba na place ba utate ba bimaka mabongo tele répété évangéliste et bibamba la moko bongo mutu nyuso naza wana azana ni bono mona ngona bizaleli et puis na makambo mona te phénomène so biso mona ke groupe ne ba basé belé scène na ye omonaka batu ya elombe ya solo o bana elombe papa eloba boti ya solo o bona scène na bango za classe c'est ça absence ya président de vos na scène na yo et makaka de fois et makaka parce que on a ba père na biso bango nde ba sali ke c'est ça bakanga ma kolote po ba pesa biso chance ça dit faut na reconnaissant na bango na ndenge mo so ngapela faut tanga papa na yo ba fula yo comment na kokangela papa na ngaka na be mama na ngaka na président lomba zo lo ba fardo ya bana mususu o ya bokola. S'il faut dire la vérité, pardon. Donc la place à la reconnaissance à Boti na bango. La place à la reconnaissance à Boti na bango, n'est na mona Pierrot aza reconnaissant pour Pierrot aza auti na auti Pierrot makila na ye eza Leia auti Elombe auti na salon yo mona Pierrot ana classe salon. C'est ça. OK. Moi namboka toujours c'est na question oya bullshité hein na 4 minutes mais comme que kana suka bazo signaler biso sai auti na Kadiombo. OK. Kadiombo koko na Kadiombo to yebite photo eduke na nini na Lubumbashi. Sai ba sai je vous salue. Sai ba lo biso. Ba uta. Ozobona cela veut dire que eza mulai. Nani natangi Sudan te batu ya lemba nani Modero auti na Pléiade si je me trompe pas. Voilà. Pléiade koko na bango dirait papa ni Masebe mais ce koko na bango na yebaka te bango nyoso ba na ba kanto ba mille solutions ba papa Joe cela veut dire na yebine koko na bango te cela veut dire ADN ya batu ona la kisi yango neti nga ADN na ngai évangéliste na ko wanga na baboti na ngai atamu ko baza baboti kwa ngai bango ne babimisa ki ngai na zala oyo na zali baza ba papa na ngai ata bazo tanga soy ata bazo sani baza baboti kwa ngai na wanga na baboti pona nini. Merci beaucoup ndeko kisa shoko tuko ko vraiment na suka to mona ki awa wa tindika cha kali simba mutako kufa lelo awa na ndeko na ojino la
surprise tout moni bobongisi. Qu'est-ce qui s'est passé? Gino là, non, chef frère à moi. Na lobaki on na télévision na baki aza frère na ngai. Ouais. Et bon aboke ndoka na kati église. Ye tozala na ye. Influence ba influence qui ndeko na ngai. OK. Baki corrompre tina Gino là pour aller kana TV allo balem Suleiman de manger. Joana na lobaki ye frère na sala ki onini. Azanga maloba excusez les sous kaka parce que touti musika la famille bola munanga ibe bola munaye na vie nanga ezolo bebele okay. Corruption asaki pas sepelisa mutu OK omoni mais lokwa toza nzambe tubongisa na biso OK omona ke Gino la adaini na sai papa koko na bango nani Kadiombo pe asonam nakowanga na baboti na ngai pona nini Zuma nakowanga na baboti na ngai pona nini baboti bwa ngai Christian Shoga, je crois aussi ici un mot par rapport à parce que le lot remarqué on est au bagi kaka manque de respect comment on le comité na bana mikebo ba ko tanga Christian Shoga na télévision ba ko ça montre ma force. C'est-à-dire, Babi, j'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Voilà. Là, je suis là, quelque part sur Boutavani, quelque part au Tangakombo, on a dit que Christian Shoga a fort. La salle peut m'accueillir béné dans le théâtre Congo, on a collé dans le théâtre. On a mérité de rester. Et puis, on a icône à jeunesse. On a fait des jeunes qui sont goût au théâtre. À l'époque, j'ai dans Boga, on a été pour ça théâtre. C'est ça, design et tout ça. Dans la taquito, quoi, ça, la boyazate. Voilà. C'est-à-dire, dans un mouton, on a salé belé. Moi, maximum respect et on a bien. Parce que, tant que yo ya, on a salé comme on boy. On a salé comme on a mouké tout coup à nos places. Voilà. Parce qu'on a une nétinine. Il y a pas que tu as terrassé. Voilà. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi ici pour mon collègue Christian Shoga. Alissa la Faba, Alissa la Nzamba Pambolayo. Ceux qui ont même un évangéliste. Vous avez mingité, Alissa la. Merci mon papa, mon vieux, mon yaya. Grâce à Nandi Makayo. Yango naza pepele nzoto nangeza pete elongi nangeza kitoko makolo nanga tala yango yo ça veut dire omona ke naza salité te pona alisala naza reconnaissant na alisala papa malamu papa boboto soki yo memenga na évangéliste te mais bozo wanga na baboti pona nini Zuma baboti bangai. S'il faut dire un mot par rapport à SB na bito golo bani non naza voilà, un mot par rapport à l'émission Nabiso. Voilà. C'était analyse. On a fait tout ça l'émission moi Kitoko. Merci. Sauf que naebi ke ekokende mingi tendance pour bino boza batu ya SB et kende pe nous quoi ndeti tendance ya ke Shoga loka c'est l'émission na bango. Et bon non, eza ke obenganga trop tellement na baki il faut na respecter bino. Voilà. Éviter vraiment la polémique. Voilà. A choquer mon total, tangi pe combat mon total, voilà. Coach la titre ma BT, boye bien, boye balukana se. Ah. Et puis la lingaba o balinganga o balinganga te d'approcher bango te voilà muto alingaka ote aza prêt à bomayo muto alingaka ote aza prêt à salo mabe yango moni ngai na approcher na ngai n'importe qui te na tikala na kwa nanga tozalaka na bande ko Zuma tozalaka ne te tant que pour bango baza tendance na bango te tozalaka tant que frère na ye o to vanda to lia to ensemble parce que Zuma zaka vrai voilà omoni yango na ba o be baza tozalaka bien na ba bobo to kutani to seka bien c'est ça. Ma Pierrot, je dis que tu as visite Jini mon alemba. Ah bon? J'étais vraiment content. Ah mon alemba. Mon alemba. Jini mon alemba. Aïe otalangai. Et c'est là vraiment bien tout solo là qui vraiment mingi mais na boya qui koyo kepe mingi. Tu vois dans ce sens que tout solo là plus makambu na biso ba fertilité mais tout solo là makambu te Jini non. Ça dit que ba bengana ke solo là qui a surtout na kombo na ya pesa wana ya. Omoni. Ozomona c'est-à-dire ça va créer encore et donc Jini mon alemba courage t'es un frère tu es oza mobali aussi kala mobali c'est lui qui n'avance pas recule dans le trou ça dit moi mobali aussi kala moi mobali ça babi c'est lui qui n'avance pas recule dans le trou c'est ça sauter pour mieux sauter faut reculer n'a quoi avancer n'est monter voilà on doit sauter reculer nous que sauter c'est ça ça est là ça dire Jini mon alemba courage nos frères Zambé a baxolé belé ou ezangaki akokisa posa na yo c'est-à-dire muta pesa souffle de vie Zambé muta fungola la vie mutu Zambé muta pambola mutu Zambé Jini prière na senga na yo to banzamba pambolo na au pire
soit appelle choco comme Voilà. Un mot par rapport à l'activité. Aujourd'hui, on a beaucoup plus focus sur le focus. Voilà. Il y a plus dans le business. À côté dans le business. Et puis, je crois si Dieu le veut. Non, on dit non voyager les lots. Ah bon? On dit non voyager les lots, oui. Oh, j'entends le billet. Ah. Non voyager les lots. Ah bon? Donc, il n'y a pas de non voyager les lots. Vraiment. On peut pas bosser mais non voyager. Ah voyager. Combien de ça peut-être aux liés aux voyager sur terre. Non bosser que non chance. Maman biso Olga Kabelo to pression bosso. Joli Kabelo. Maman joli Kabelo. Eh ko na nani? Pardon na bossa ni. Joli Kabelo. Ya ba quand même vite. Ya ka bato ba défi la ka. Ah. Mutabimbi ana Kabelo 12 pouces. Il y a 50 pouces, il y a 100 pouces. Il y a 100 pouces les quoi Joli Kabelo. Joli Kabelo. Kabelo à 100 pouces. La patronne Joli Kabelo na yo ka son. Maman pousse piston. Maman de l'opération na moi na mboka pas si on suka. Affaire adeno. Boko na baboti pour nini ba parara yo mwana wanga na papa. Ata papa tanga soi. Ah de c'est comme na parquet mwana mboka. Maman qui na ofunda. On a combiné ya vie. Les musées Sili. Bon bye bye.